bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abamisa moninga moto akadela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema ba plastique tokomema friperi tokomema ba moto tokomema mituka tokomema ebona nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours na souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe na tina wana nde Boeing 767 oyo eye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na bino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. Bolinga mingi info lingala journal ya pepe pour peuple yangoyo esi e bandimbote na bino nyonso esika boswami na lombango to fongoli ya mardi 8 octobre 2024 pour la côté Sabino Ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo assista qui lundi 7 octobre 2024 na ouverture ya session extraordinaire ya conseil supérieur ya cour de compte OSM qui kuna na fleuve Congo hôtel ba détail elongo na héritier Mapindemi. Na présence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président du Conseil supérieur et Cour des comptes à Fongola qui lundi 7 octobre na Fleuve Congo Hôtel, première session extraordinaire, il y a organe Oyo ezali chargé pour la gestion ya carrière ya ba haut magistrat ya cour Oyo. Ndenge Mobeko ezali koloba to loi organique, il y a 2018, il y a assemblée générale extraordinaire, il y a Cour des comptes Oyo ezala qui convoqué pour nambale à Liboso pour statuer na 4 matières mingi penza liboso recrutement ya magistrat ya cour de compte célébration ya départ ya magistrat oyo batiami na retraite na ordonnance présidentielle ya le 27 juin 2022 pe mise à la retraite ya magistrat oyo akomi na âge ya 70 ans pe promotion ya haut magistrat na discours inaugural na ye président ya conseil supérieur ya cour de compte pe premier président ya cour de compte Jimmy Munganga akumisaki volonté ya chef de l'état pour na ko soutenir fonction contrôle ya RDC pe ko batela ba accu ya domaine ya lutte contre la corruption pe ba antivaleur oyo ezali bongo ko traîner na sima ya détournement favoritisme fraude criminalité oyo ezali organisé blanchiment ba capitaux pe financement ya terrorisme ba projet ba décision oyo ezami na misala yango ekokule lokola ba recommandation to ba résolution oyo ekopesa na assemblée nationale pour un avis consultatif avant ezala promulgué et pas ya chef de l'État nanzela ya ordonnance. Ezala créé en 1987 Cour des comptes ezala mission ya contrôle ya gestion ba finance ya l'État pe ba bien public pe lisusu ba compte ba province pe ba entité territoriale décentralisée pe ba organisme public. Na somo Segali Koyeba Keba, honorable député Azala qui na séance plénière lundi 7 octobre, toujours dans vos même. Il y a président Vital Kamere, point Ezala qui inscrit dans ordre du jour, tout le monde qui bon prorogation, il y a état de siège, peu finalisation, il y a composition, il y a commission permanente. Bon, là, dans détail, et le monde a hérité ma pandémie. 2 points Ezala qui inscrit dans ordre du jour. Il y a plénière, il y a lundi 7 octobre 2024. Ezala qui bongo
examen ya projet ya loi oyo ezali kolobela prorogation ya état de siège na ba province ya Ituri pe Nord Kivu pe finalisation ya composition ya commission permanente pona ou etali projet ya loi oyo ezalaki présenté et pas ya ministre en charge ya formation professionnelle Marc Ekila, président ya Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe apesaki maloba et pas ya ba député nationaux ba élu ya ba province oyo bazongelaki pona kotalela bilan ya ba mesures exceptionnelles oyo ezwamaki na ba province oyo totangi ba élu oyo ba dénoncer recrudescence ya insécurité et prolifération ya ba groupes armés oyo ezali na origine ya ba tuerie ezali kozonga tango nyonso na ba localité ebele malgré état de siège ayokaki ba intervention ya ba élu ya Nord Kivu pe ya Ituri. Président ya Assemblée nationale honorable Vital Kamerhe atalisaki ke sur le terrain boyeye moko en tant que élu ya Sud Kivu atalisi pasi na ye liboso ya makambo oyo nyonso population azali kovivre na partie est ya République démocratique du Congo suite na guerre injuste oyo bazali koimposer RDC epai ya Rwanda pe Uganda. Azongelaki rôle ya numéro 1 ya chambre basse ya parlement epai ya baélu ya peuple alobi ba voter prorogation oyo ezali sollicité epai ya gouvernement kasi na condition ya kosala évaluation globale na plénière na mikolo ezali koya ba recommandation concrète et kozala bongo adressé epai ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en tant que magistrat suprême. Professeur Vital Kamerhe a précisé que commission d'enquête paye évaluation et kotiama epai ya Assemblée nationale pour na ko rédiger ba terme ya référence ya mission oyo ekotindama pour na ko tala ba réalité sur terrain pour na ko permettre na plénière aye ba na ko za ba résolution concrète pour na ko luka ko sanctionner avenir ya état de siège na après situation sécuritaire na est ya République démocratique du Congo bo simba ke état de siège oyo ezala décrété et paye ya président de la République le 21 mai 2021 lelo ezali bongo na 83e prorogation pour na oyo etali composition ya ba bureau ya ba commission permanente ba membre ba président de l'Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe a annoncé qu'il na plénière que matière oyo ekozala aborder mikolo ezali koya na demande ya groupe parlementaire IDPS Tshisekedi pour na ko permettre ko finaliser ba proposition ya ba kombo. Nangambo Mosusu a précisé que après échange elongona honorable Augustin Kabouya président ya groupe parlementaire Tshisekedi y a annoncé que groupe parlementaire oyo ezali d'accord pour na proposition ya composition ba bureau ba commission permanente oyo ezala qui adopté na plénière ya samedi 5 octobre et outi koleka. Première ministre Judith Suminwa a participé lundi 7 octobre à la conférence sur le développement durable kuna na Hamburg na Allemagne pe conférence yango ezala qui présidé et pas chancelier allemand bolanda ndenge héritier mapindemi Nathalie Kaila Kapenda basaleli bino ba détail. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka a participé lundi 7 octobre à la conférence sur le développement durable à Hamburg kuna na Allemagne. Conférence oyo ezala qui présidé et pas ya chancelier allemand Klaus Schork oyo ayebaki mingi na participation importante ya délégation ya ba chef d'état pe ba haut dignitaire ya ba pays ebele. Participation ya premier ministre ezalaki na ligne droite ya ba engagement ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na matière ya développement pe kimia chef ya gouvernement ya RDC pays solution na crise climatique azali ko envisager partenariat économique dans le secteur ya énergie verte. Alobi aye ko représenter président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na conférence oyo ezali ko concerner développement durable. Ezali première conférence oyo Allemagne azali ko organiser na Hamburg, ville économique. Ezali pe pona balma koluka ko renforcer to ko tombola ba relation économique elongo na Afrique mingi penza na domaine ya énergie verte. Lokola boyebi Afrique a la majorité de forêt mingi penza RDC azali ko représenter près de 60%. Afrique ezali pe na nombre de minerais stratégiques ebele lokola cobalt oyo ezami na RDC ezali produit moko ya plus de 60% cobalt oyo pe lithium yango ezali utilisé mingi na production ba batterie ezali élément oyo ezali bongo na litomba
pour la Union européenne mingi penza Allemagne soki possibilité ezali ya koluka ko discuter pe kotala ndenge nini ko développer partenariat point moko économique pe commercial natina wana yango ezali kotala sa représentation ya makasi ba pays africains na niveau ya ba chef d'état pe ba chef ya gouvernement ndenge Judith Suminwa atalisaki bosimba ke conférence oyo ezali pe cadre moko ya réflexion pour la mise en place ya architecture financière ya sika oyo ezali bongo koluka ko contribuer efficacement na ko atteindre l'objectif ya développement ezalaki ba moment moko ya makasi conférence oyo pour la signature ya protocole d'accord pe ya protection ba forêt na cadre ya initiative ya ba forêt ya Afrique centrale coalition ba bailleurs de fonds oyo ezali bongo na si partenaires africains République démocratique du Congo azali ko viser ko soutenir l'investissement sur terrain pe ko pesa plateforme oyo ya dialogue politique ya haut niveau en tant que géant forestier na mokili mobimba Judith Suminwa intervenant qui na panel ya forum oyo ya future architecture financière internationale oyo bosimba ke conférence oyo ezali koluka ko renforcer rôle ya responsabilité ya secteur privé na ba nouvelle alliance pe ya développement durable conférence oyo ezali initiative ya ministère fédéral allemand ya coopération économique pe ya développement pe ya programme ya ba Nations Unies pour le développement PNUD na mokuse pe ya fondation Michael Otto ya ville ya enseignantique libre ya Hambourg. Présente na Allemagne na cadre ya conférence pour le développement durable bosengi koyeba ke première ministre Judith Suminwa a solola kina homologue na ye ya Cameroun et pa iwapi balobela ki coopération entre RDC na Cameroun héritier mapinde mi Nathalie Kala Kapenda. Na conférence ya développement durable oyo ezosalema na Hambourg na Allemagne premier ministre Judith Suminwa Tuluka abetaki masolo na homologue na ye camerounais Joseph Dio Ngute na cadre ya rencontre ya courtoisie masolo oyo et permettre na ba dirigeant nyonso mibale baeba na ko aborder ba question ya intérêt commun mingi koluka ko renforcer ba relation bilatérale Judith Suminwa atalisi ke importance ya bokutani oyo et monique ezali vraiment na litomba pambate ko beta masolo na oyo etali ba problématique ya ndenge na ndenge na cadre ya développement na terme environnemental pe lisusu ba evoka ki ba question mingi makambo etali ba initiative ya Kalate oyo etali Cameroun pour na signature ya memorandum na cadre ya café pe ba mentionnaki ba alliance ya RDC elongo na ba mboka mosusu pour na makambo etali environnement na ngambu na ye Joseph Dion Ngute ye atalaki mingi alobelaki ba lien historique pe culturel oyo ezali entre ba mboka mibale bamboka nyonso mibale ezana ba lien moko historique ya makasi pe culturel boye bango nyonso bamonike esengeli ko mutualiser ba lien oyo po na ko beta masolo na ndenge ya malamu ndenge bango nyonso batalisaki ke bamboka nyonso ezana ba richesse na ndenge ya malamu pe bilenge na bango bazali ebele bokutani oyo ezalaki occasion po na ko tia dialogue moko cordial pe ezali ko témoigner volonté ya deux premiers ministres po na ko renforcer coopération entre bamboka na bango mibale pe ko exploiter ba domaine ya intérêt commun nyonso wana bokutani oyo ya courtoisie na Hambourg ezali ko talisa importance ba relation diplomatique entre RDC et longo na Cameroun pe ekoki ko tombola lisusu ba coopération na bango mibale. Investir dans la petite enfance pour bâtir un capital humain solide tout au long de ta vie. Ezali bongo thème oyo et ponamaki na forum de femmes leaders ya Burundi kuna na 5e édition na bango wapi epai bayamba qui distingue première dame ya République démocratique du Congo Denis Nyakero Tshisekedi Stéphane Skande Nathalie Kala Kapenda. Placé la thème investir dans la petite enfance pour bâtir un capital humain solide tout au long de la vie pendant 2 jours du lundi 7 octobre mardi 8 octobre ba distingué première dame lokola ya Gabon ya Nigeria ya Serbie ya République démocratique du Congo na ba délégation ya bamboka misusu pe bazalaki wana au rendez-vous ndakisa ya Chine bakisa ba partenaire technique pe financière entre autres UNICEF INPI, POMS, et Zouaki Bongo, président de la République ya Burundi, Evariste Ndayishime, de asalaki ouverture ya ba travaux oyo, ba thématique ya ndenge na ndenge ezalaki abordé lokola état de lieu ya développement ya petite enfance, rôle ya multisectorialité,
kati ya développement na ba petite enfance bakisa importance ya banjeu na kati ya développement ya petite enfance na ba discours na bango likolo ya tribune ba intervention nyonso etalisaki ke ko investir na kati ya petite enfance ezali na nécessité moko ya approche moko global o ezali ko tenir compte na protection ya mwana ko banda ko botama na ye ezali ko se traduire na enregistrement na ye na état civil prise en charge sanitaire ya qualité peut encourager allaitement peut vaccination après accès à éducation ko banda na mbula mibale na ye ezali bon ko yeba ko stimuler mwana oyo ayeba ko interagir na kati environnement na ye pe apprendre ba première dame nyonso moko simana moninga ba présenta ki na manière moko détaillée ben fo oyo basali na ba pays na bango respectif na o etali question liée na bien-être ya mwana pour Denis Nyakero Tshisekedi, première dame de la République démocratique du Congo, vice-présidente ya OPDAD, na domaine naye o etali axe sur intervention ya fondation naye Denis Nyakero Tshisekedi. A lobelaki na o etali santé, plus précisément, attaque accent na lutte contre drépanocytose. Ezali penza engagement na ye na ko construire pe ko rénover centre ya médecine mixte pe anémie SS na kombo ya mabanga a évoqué ki lisusu pe organisation moko o esalemaki na mars dernier 2024 na Kinshasa na forum o ya ba femme leader na santé maternelle pe infantile kasi lisusu implication na ye na lutte contre ba violence sexuelle liée na ba conflit na ba conséquences na yango wape pai ezali kosimba ba vulnérable wape pai bazali côté kabana. Denis Nyakero Tshisekedi a invité ki ba sœur na ye première dame batika la ba championne de ba petite enfance pambate ensemble nde bako bâtir nation ya mwana oyo nyonso akozala na occasion ya ko s'épanouir bosimba ke 5e édition ya forum oyo ya ba femme leader ezalaki organisé et pas ya office ya ba première dame pour le développement ezalaki dirigé et pas ya madame Angélique première dame ya Burundi. Café politique ya ba notable ya Palu ezali bongo espace ya masolo entre ba notable ya Palu pona kobeta masolo na oyo etali bongo botombwa mi ya Palu initiative ya ezali bongo ya autorité ya référence maître Didier Manzenga Mukanzu reportage za signé ya Michael Bruce Toto. ezalaki mobange na rencontre ba notable ya parti Lumumbi signifié Palu na Mokuse à travers Koko na initiative ya autorité de référence ya Palu l'homme de Kisalu Nantwala le seul qui incarne proprement la vision de l'immortel Antoine Gizenga Fungi, les derniers fils idéologiques du patriarche Didier Mazenga Mukanzu, Oyo Babengi café politique de notables du Palu, Wapepai Masolo etali Palu, Botombwa Minango, Kozongi Sengo Likolo Esike Zalaka, et Kobetama, Kotala pe banger politique de l'heure. Kasi mingi, Koyamba pe bato balongwaka Palu, Pona boulou et que badongolo miso batiaka, lisusu koyamba ba nouveaux adhérents, tomona qui sur place, veuve Antoine Gizenga, maman Anne Mbouba, ba professeur ya ba université, ba honorable député, nouveau secrétaire général AIP porte-parole ya parti, permanence, sénal, ba procès pe bongo na bongo. Ye mon colombe de Kisalu Nantwala, l'autorité de référence du Palu, Didier Mazenga Mukanzu, a expliqué qu'une initiative au ya café politique. Na kanisa ki na lobby ezali na cadre moko te. Oyo bato mayele bampaka ya parti bakoyi kokutana po baloba makambo ya likolo ya parti pe ya mboka tofongoli milulu na biso ya café oyo tobanda koorganize par mois 2 fois mbala mibale toorganize onga moko na yambi bampaka nyonso tosololi chaque mutu a partagé expérience na ye. Quelques participants peuvent bazanga ki malobate. L'initiative de son excellence Didier Mazenga, c'est une initiative à appuyer, ce qui a fait que vous avez remarqué la présence de nous autres ici, des éminents professeurs, des camarades qui ont été avec nous ensemble, qui se sont à un moment découragés. Nous avons trouvé que le moment est venu pour que nous puissions tous reprendre l'élan. Parti nous signifie et la responsabilité nango yango wana to fandi na cadre oyo
oyo mokonzi na biso maître Didier Mazenga andimaki kosangana na ba militant pona ko kanisa makambu ya bien mingi oyo kolekana na ba mikolo elandi par rapport ya projet na biso d'avenir oyo ekosala ke Congo mobimba et se retrouver et que population nyonso congolais nyonso de partout azali à se retrouver. Et tout le coup ba retour et salami na Palou bilengi ya Palou ezongi di ye moko Didier Mazenga Mukanzu a présenté ki bato bayaki lokola honorable faso Destin Pelete, Serge Lukoki, Maman Minate Elombo, Maker KKM, Professeur Bruno Lapika et Longone Chantio ba professeur Oememaki pe batu misusu ebele bondi melanga ki unité na cohésion oyo Didier Mazenga Mukanzu alatisi na nouveau leadership Oememi na Palou ezobota bambuma. Didier Mazenga Mukanzu, l'homme qui a mis 15 657 fois KO technique, les mbaka sele yongololo, oyo balinga kaba boma Palou, histoire esili ya buo, pia. Kids Color ezala qui célébrer la complexe Color Mama Pemba école ya fondation Nerombungu ndenge kaka ezala kalokola omo mesano héritier mapinde miladi landu. Honorable Nerombungu Fumabanga Moyo Oyo azali bongo visionnaire ya complexe scolaire Mama Pemba akitaki moko en personne lundi 7 octobre na complexe scolaire Mama Pemba po na kotala ndenge nini misala ezali kosalema na chantier oyo ezali kuna pambate complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu bazali kotunga ba bâtiment mususu po na ko permettre bana baya ebele pe batanga na ba condition moko kitoko. Honorable Nerombungu a profitaki na occasion po na kotala ndenge nini ba cours ezali kopesama apesaki quelques tenues et pas ba enseignants pour na ko permettre bango bazala toujours propre pe sur place akutelaki na quelques parents ba solo laki ba pesaki ba doléance na bango par rapport ya enseignement ndenge ezali kotambola. Honorable Nerombungu a profitaki pe na occasion pour na ko prodiguer quelques conseils et pas ba parents afin que bango pe ba yeba na ndenge ya malamu ko encadrer bana oyo bazali kotanga na complexe scolaire Mama Pemba et sukaki wanate. Honorable Nerombungu asalaki tour ya école mobimba pour na kotala ndenge nini makambo ezali kotambola kuna pambate complexe scolaire Mama Pemba ezali école oyo ezali kosala fierté na République démocratique du Congo en général pe na ville ya Kinshasa en particulier na Esengoana. Quelques enseignants balobaki boye na micro ya Info Lingala. Pour remercier sincèrement Nzambe d'abord et puis Excellence Nerombungu. Vraiment biso azang sa biso maloba pour essayer loko moko inattendu. On ne savait même pas que akoka ko sala biso surprise oyo. Ayi biso bilamba oyo biso nyonso toza plus ou moins 150 matins. Ayi biso ngotola taka autant tozotangisa bana tozala très à l'aise ba poussière ba créer et bebisaka bilambo to yaka no musalati. Yango to sengi un grand merci. Nzambe alola abakisila ebele. En tout cas, eza impeccable. Tozongisi matondi na mokonzi na biso son excellence Nerombungu Fumabanga Moyo na penser na biso balakisi bilamba na biso tango tozosala musala tozotangisa tobeba te kozali na cadre tozala vraiment propre. En tout cas longonia na ba œuvre na ye kozali kosala donc akende kaka toujours likolo. La santé bosengali koyeba ke mois d'octobre ezali mois oyo badedia yango pona ko lutter contre cancer de sein na yango rédaction ya Info Lingala emeki mois moke kolobela octobre rose. Chaque année, Mokili Mobimba va dédier à mois ya octobre pour lutter contre cancer ya sein. Recherche peba Angers, ya ko dépister bokono oyo et belé ya ba opération ya sensibilisation pe prévention et tiami bongo na place na occasion ya octobre rose avec près de 60 000 nouveaux cas na Mokili Mobimba. Cancer ya mabele ezali cancer moko féminin oyo ebomaka makasi 12 000 personnes bakufaka nango chaque année peba
estimé que moi Simoko sur 8 azalaka touché par moi na bokono oyo na yango. Malgré ba chiffres inquiétants, ba tie prise en charge moko na lombango après dépistage pour permettre la plupart yabaka yako s'éviter na traitement lourd pe kobika na bokono oyo. Ezali occasion pour na octobre rose na Institut national ya cancer yako tia accent na importance ya dépistage na nouvelle campagne ya sensibilisation ya bokono oyo pe batie prise en charge nango depuis 31 na octobre mois oyo ezali consacré pour na ko récolter fonds pour na recherche contre cancer pe ko sensibiliser bato pour na dépistage ya cancer ya libele oyo ezali enjeu moko primordial pambate soki bokono oyo ba détecter yango avant ozali na grâce makasi ya kobika na yango basengi na ba mama tango nyoso bakendaka ko se faire dépister na ba centre oyo ezali pembeni ya bandako na bango pona ko lutter contre bokono ya cancer des seins oyo. Pona bino nyonso bozana besoin ya ko voyager na mboka ya États-Unis boye bake Cyber Café Eric ezawana pona bino boy sengeli susko simba ke ba develoterie eza ko beta makitoko kuna ndenge Nathalie Kala kapenda atalisi. Deko ya Kongo Kinshasa ya kelanga yena koyo. Malembe. Develoterie édition 2026 et c'est bandi na ville ya Kinshasa mobibae. Asuwa esi fongwami yaka kobeta develoterie et pa ya ba professionnel na masolo etali develoterie. Awa na ba agence de voyage Eric Travel et pa ya Tambe Koko Yaya Jalaluddin Mohamed ADG Eric Mwamba Tambe na masolo ya develoterie na Kinshasa mobimba obiso awa eratakate plus de 2500 gagnants babimaka awa Kinshasa mobimba yebi prise en charge assurée accompagnement au voyager okei mboka ya Oncle Sam famille d'accueil assurée na baeta nyonso ya mboka ya États-Unis. Année oyo bavantage ezali ebele et surtout ce que vous gagnez. Tala yaka na Eric Travel bakokanga yo photo kitoko na banorme o awa na Eric Travel bazali ba professionnel na makambo etali photo et traitement ya kosambeza te. Adresse na commune Limete 11e rue industrielle numéro 119 na entrée ya INPP kaka na immeuble Somida Osamo Bimba na commune ya Kalamu sur avenue Victoire numéro A20 bongo na commune ya Ngalema na UPEN sur avenue Marine référence église de la Borne na commune ya Masina sur boulevard Lumumba en face ya entrée Kimbuta okokuta biso wana na ba chance de voyage Eric Travel awa eratakate un coup une flamme méga okokangama. Eric Travel ayo pardon na ba innovation. Pona bato nyonso bolula kolala bisika ya bientôt kozwa repo moko ya malonga boye bake Flat Hotel eza se moko Petit Junior boss oyo ezwa mibongo na commune ya Matete Héritier Mapindemi la dilando bapesi bino ba détail. Eye yasika eye na ville ya Kinshasa nini yango eye yoka bien Flat Hotel Petit Junior eye na makambo ya sika confort ya nyama yo motu olukaka esika kitoko ya kopema na ba condition ekuba sans makelele sans ngungi sans molunge luka Flat Hotel Petit Junior yo outi na Europe Amérique, ba pays mususu ya Afrique topé na ba province ya République démocratique du Congo et sika ezase moko ya mwana mboka Petit Junior les boss oyo atonda lumière mwana muke na bangenge na ye yoka Flat Hotel Petit Junior ezwami na commune ya Kalamu na quartier Matonge na avenue de Ruma numéro 25 awa outi okuti ba chambre ya kitoko confort ya kosakana te ezali bien équipé ba congélateur na kati climatisation bien en place ezali kopesa mon pépé neti kaka oza na Cape Town na Afrique du Sud ba téléviseur ya malonga ba douche ya kitoko mai ezali komatati likolo et bongo connexion wifi 24h sur 24 on naviguer pe olembi olobi
Flat Hotel Petit Junior nde mosungi ya ba Congolais et suki wana te pour ba fête ya mariage, ba concert, ba fête ya anniversaire, ba réunion to ba conférence ya ndenge na ndenge. Flat Hotel Petit Junior abongiseli bino salle moko ya kitoko pe ya mobange na ba norme nyonso na ba prix moko imbattable pe terrasse ya kitoko ya malonga ezali wana na pointe likambo eteli ba coupure ya courant bosana lala pongi ya ba bébé mobange na groupe électrogène Pempa 9 ezwami wana elongo ya ba panneau solaire yango ezali pona kotia ba client nyonso à l'aise tolobi bien ba client nyonso bazala à l'aise olingi ba renseignement mususu benga na numéro oyo ezwami na écran na bino outi bisika nyonso esika se moko ya kosepela esika se moko ya plaisir esika se moko okozala à l'aise. Flat Hotel Petit Junior ya Boss Lumière ezali wana pona kosepelisa bino bongo likambo etali sécurité kobanga te nyonso ezali bien assuré. Flat Hotel Petit Junior esengo eyi na ville ya Kinshasa boko sepela neti nanu bosepela te bongo loba toyoka kite yango wana. Maison de soins Majimarefu Oyo Ekambamake et pas ya docteur Zimamoto baza ko traiter plus de 99 maladies pour na bien notre ya population. Bon na détail et longo na Christian Kengebe. Baye na Kinshasa après avoir kokanga République démocratique du Congo mobimba maison de soins Majimarefu ya mwana mboka l'international docteur Zimamoto Oyo azwa ba diplôme de mérite et belé bona expérience na ye ba professionnel na médecine traditionnelle awa na RDC bazo traiter plus de 99 maladies: épilepsie, trouble mental, insomnie, paralysie, goitre, diabète, mokongo-pasi, rhumatisme, hémorroïdes externe et interne, faiblesse sexuelle, infection urogénitale, stérilité des couples, hernie interne et externe, myome, kyste, appendicite, asthme, carie dentaire, problème ya misu, na ba maladie ya ndenge na ndenge. Bazali na ba produits très efficaces sur base ya ba plante naturelle. Pe misusu ezouta na mboka ya bapaya lokola Indonésie, Malaisie, Philippines, États-Unis d'Amérique pe Canada. Ba appareil ya wake eza na pointe pona ko accompagner ba guérison, ba examen ezosalema na appareil scanner IN24 nouvelle technologie. Ba na Kinshasa boya kosalisa l'examen na bino na prix promotionnel ko banda lundi ti vendredi na 5000 francs ya pamba na fiche na yo na kati. Bongo pona samedi pe dimanche na 3000 francs ya pamba de 7h30 à 18h30. Adresse à Sœur Boulevard Lumumba, numéro 85, qui colle, référence arrêt école. Pour tout contact, 089 75 27 431. La maison de soins Majimarefu, traitement terrible. Eloni esilaka te info lingala journal ya pepe pona pepe yango ekomi na suka bandeko botikala malamu. Au revoir. Bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akadela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastique tokomema friperi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema eboko na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe
CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe na tina wana nde Boeing 767 oyo eye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malamu bana mboka société na bino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation.